Mardi, il y a un info de la journée pour la pour le contexte de la chambre haute, il y a parlement, Sénat, pour peut rentrer parlementaire, il y a qui effective, dans le président Jean-Michel Samaloukonde, pour le reportage, il y a Christian Kengbeli. Président ya Sénat honorable Jean-Michel Samaloukonde Kenge a procédé qui lundi 15 septembre 2025 na ouverture solennelle ya session ordinaire ya septembre où ezali consacré na examen pe adoption ya budget ya l'état pour na exercice 2026 conformité na ba disposition ya article 115 alinéa 1er point 1 ya constitution P83 alinéa 1er point 1 ya règlement intérieur ya Sénat na discours na ye alobela ki ba aspect ya vie nationale tomoni bongo politique économique social diplomatique sécuritaire sanitaire justice pe intégrité territoriale a indiqué que session oyo efungwami na contexte pour na komarke ba enjeu important ya vie ya nation tapamba tembo kana biso ezali ko faire face na ba défis sécuritaires politique économique pe financier oyo ezali ko nécessité ba solution ezala coordonnée pe pragmatique pambate président ya chambre haute ya parlement abelelaki na ba sénateur basa la preuve ya engagement loyal na ba côté ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo loyauté yango ezala indispensable pambate ba yebi bango nyonso ke chambre ya basage ya République nde ezwaka ba décision pe et formulaka ba recommandation susceptible pour na kozwa influence directe na évolution politique économique pe sociale ya mboka na but ya ko consolider unité pe cohésion nationale. Samaloukonde Kenge abelelaki lisusu na ba sénateur ba déposer na Lumbango par rapport ya ba vacances parlementaires na bango pe a exhorter bango na rigueur na examen ya projet ya loi ya ba finance exercice 2026 pour ekolandisama na suivi ya exécution nango à travers contrôle parlementaire républicain. L'Assemblée nationale Bosimba que rentrée parlementaire et Salamaki lundi 15 septembre na Assemblée nationale na Bokambani. Il y a honorable président Vital Kamerhe. Reportage, il y a héritier Mapendeli. Assemblée nationale efongola ki ba porte na yango lundi 15 septembre 2025 pour la session ordinaire ya septembre na contexte moko ezali marqué na ba lourd défi budgétaire pe institutionnel na maloba na ye président ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe a souhaité ki d'abord la bienvenue na ba député nyonso ba outi na ba vacances parlementaires akumisaki engagement auprès de la population pe solidarité envers ba élite pe ba citoyens na ba zone oyo isa sous occupation pe ba famille oyo ezali éprouvé a rendaki hommage na mémoire et pa ya défunte député national Sophie Kakouji Yumba président Vital Kamerhe a plantaki de corps pour la session oyo ezali essentiellement pour na ko examiner projet ya loi de finances 2026 pe oyo a pesami mingi na journée et pa ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka numéro 1 ya chambre basse a insisté ki mingi na nécessité ya ko aligner ba crédit budgétaire na ba priorité nationale mingi penza défense sécurité agriculture énergie santé éducation pe koluka ko renforcer qualité ya ba dépenses publiques pe mobilisation ba recettes sur le plan sécurité président ya assemblée nationale atalisi soutien na ba forces armées pe na ba population ya est asengi na unité nationale pe asengi récemment ya ba rang derrière chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe a encouragé les jeunes parlementaires et a annoncé la création de l'académie parlementaire où est la destinée pour renforcer les compétences. Alors, il y a une pétition et contre les membres et le bureau. Président Vital Kamerhe a reconnaître la légitimité de la démarche parlementaire et a sengi na baeli baye bana komi pesa occasion na inimité pour transformer action parlementaire compréhensible en instrument moko ya déstabilisation. alobi ke asengi lisusu initiative oyo esengeli ezala reconsidéré na lumière ya ba avancée notable oyo ezali enregistré na prise en charge ba principale préoccupation oyo ezalaki soulevé à reconnaître ben compréhension mosusu oyo et alimentaki communication moko insuffisante président ya assemblée nationale akumisi attitude républicaine ya ba député mosusu parmi ba pétitionnaires oyo ba poni pour na ko privilégier stabilité institutionnelle fidèle na image na ye ya Pacifique
pacificateur, président Vital Kamerhe a présenté qui ba regret naie le plus sincère et pas y a bato nyonso bazala qui froissé na ba attitude naie pe ya sengi na ensemble ba élu ya peuple ba travailler avec acharnement na abnégation pe na discipline pour na servir peuple pe ko consolider ba cohésion bo simba question budgétaire oyo ezali ko s'annoncer décisive boye pour na avenir ya finance publique pe pour na stabilité pe unité ya institution ya République démocratique du Congo. Bureau d'Assemblée nationale Yambaki lundi 15 septembre 2025, projet à loi de finances exercice 2025 et à rédaction de compte 2024 Namaboko ya Premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Nathalie Kaila. Rentrée parlementaire il y a septembre, ezali marqué na événement majeur na palais du peuple. Le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé officiellement lundi 15 septembre 2025 ba document mibale essentiel na bureau ya Assemblée nationale. Projet à loi des finances 2026 oyo ezali chiffré dans 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars. Pe projet ya loi oyo ezali kolobe la réduction des comptes exercice 2024 accompagné na vice-premier ministre pe ministre en charge du budget, ministre ya finance pe ministre ya communication et médias, chef ya gouvernement accomplir na délai obligation oyo ezali prévu na article 126 ya constitution. Judith Suminwa a souligné importance ya geste oyo pour la transparence ya gouvernance publique. Alobi aye ko accomplir devoir constitutionnel oyo ezali obligé gouvernement à déposer au plus tard le 15 septembre projet à loi de finances pour la année oyo ezali koya. Donc pour la 2026 alobi va atteindre budget global 59 milliards il y a pas francs congolais na équivalent il y a 20,3 milliards de dollars américains na progression il y a 16% par rapport il y a année et outil koleka. Premier ministre a précisé les choses la priorité oyo ezali retenir na budget oyo sécurité nationale pe défense agriculture diversification et économie d'infrastructure énergie éducation pe fonction publique. Pour na oyo etali agriculture ye atalaki ko clarifier apparente baisse ya crédit oyo ezali alloué agriculture ezali kopesa impression ya baisse moko na première vie kasi na partie ya crédit oyo etami kuna na niveau d'investissement ya ba province programme ya développement local ya 145 territoires PDL 145 territoires ezali bongo na montant oyo ezali ko se retrouver na ministère ya plan na ndenge classification budgétaire etalisi budget 2026 ezali présenté lokola na équilibre pe ba recette na ba dépenses ezali ko viser mingi ko renforcer stabilité macroéconomique pe ko améliorer capacité ya l'état pour na financer ba priorité na ye nyonso na nzela ba prévision ya gouvernement azali kozela mingi ba réforme structurelle mingi penza digitalisation ya ba régie financière rationalisation et exonération pe lisusu amélioration ya climat des affaires pour na attirer ba investissement ebele ba réforme oyo ezali ko viser ko renforcer mobilisation ba recette intérieure pe ko assurer meilleure transparence na gestion ba finances publiques. En parallèle, le gouvernement Suminwa a déposé projet à loi Oyo ezali kolobe la réduction des comptes exercice 2024. Acte Oyo ezali ko garantir transparence financière, loi ya finance rectificative 2024, ezala qui voté dans équilibre il y a 44 milliards de francs congolais na clôture exercice ya ba recette Oyo ezala qui réalisé. Pe ezalaki estimé à peu près 35 milliards de francs congolais. Buenato ya réalisation ya 79,97%. Dépôt Oyo ezali ko permettre na parlement à examiner ba détails nyonso ya gestion ba fonds publics. Gouvernement a ko renforcer contrôle démocratique pe finance ya l'état. Pour na Judith Suminwa démarche Oyo ezana logique moko ya gouvernance responsable pe ya transparence vis-à-vis ya ba citoyens. Adoption na parlement ya budget 2026 et kozala outil majeur pour na accélérer ba réforme pour ko tombo la croissance pour ko renforcer souveraineté financière ya RDC. Ezali pe signal moko ya makasi pour na ba partenaires techniques pe financiers pe les sources ba investisseurs nyonso batali sa volonté ya mboka ya kotonga économie moko ya makasi. Na masolo mosusu bosimba que président Richard Mulumba akitaki lundi 15 septembre na quelques membres et regroupement politique AE Alliance et Acte pour l'état de droit pour na signer charte ya Union Sacrée. Siège ya Union Sacrée na commune ya Gombe ezalaki très mouvementé lundi 15 septembre 2025. Oyo ezalaki ngala ya président Richard Mulumba ya regroupement politique Alliance des actions pour l'état de droit AE na mokuse
pona kosigner charte révisée ya Union Sacrée de la Nation. Azalaki mon côté, azalaki accompagné na quelques membres ya regroupement AE. Na bokomi na bango ba remplissaki quelques formalités. Mbala moko, président Richard Mulumba a signé qui charte révisée ya Union Sacrée de la Nation. Oyo etalisi soutien indéfectible ya AE et pas ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo azali autorité morale ya Union Sacrée de la Nation. Nde nasima ya ko signé charte numéro 1, il y a règlement politique, alliance et action pour l'état de droit. Mwana mboka Richard Mulumba aloba kiboui. Toye awa balobi lisanga bomoko. Na kati ya lisanga Union Sacrée. Oyo e salami pe kangambami na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ae azali membre fondateur. Toye lelo ko confirmer na signature a sikato sali lelo pour confirmer la signature ya liboso tozali une grande force politique où ils ont des députés, des sénateurs, des ministres et tozali ko soutenir pouvoir pour et fan d'Alibela et Etienne Misisa et continuer n'engue peuple à voter qui chef de l'État. Nyonso wana ezali kotalisa ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sengeli a compté na règlement politique AE oyo ekumba mibongo epai ya président Richard Mulumba. Bango balobi toujours pene ya chef de l'État pona ko soutenir misala kitoko oyo azali kosala pona intérêt ya peuple congolais. Coordonnateur général de la religion africaine, Yavova Mwana Mboka Ngonza Kusu, Kiambunza Panda, envoyé personnel, il y a Papa Kusu, invité spécial, il y a président, il y a Défi Congo Diangenda Kutuki, Di Martorel, Azalaki Moko, il y a intervenant, il y a Mimi, Stéphane Skandi, Nathalie Kalila, Francis Kanzaloka. Kandenge image ezali kotalisa nde bayambaki envoyé spécial ya Pampa Kusu Nesongi Nzila, leader principal ya lisanga Vuvwamu. Sagesse ya kosakana te ebimaki na maloba na ye pona kopesa honor na journée historique oyo ya éveil ya conscience. Abetaki sete na likambo oyo abetaki sete na biloko misato oyo bolingo, mibeko, pe misala. Bosangani ya boyende esalaka ete toyeba ko atteindre ba objectif kasi to bomba sango ya Défi Congo kaka pona biso moko te to kabola yango na bato nyonso tozonga nsima te tokende ti na destination wana ezalaki maloba ya envoyé spécial ya Papa Kusu. Coordonnateur général africain Mwana Mboka Nganga Ngunza Kusu Kiambu Nzala Panda azangaki te na ko transmettre message ya leader na bango pour la rencontre oyo. Premièrement, bana mboka esengeli bayeba Vuvwamu azalaka na mboka bwanite na bandeko banso balobelaka kombo ya wango na batendance yango nyonso ekokese soki likambo wana etali wandongo mfumuki mbango biso Vuvwamu tozalaka yango wana ntina bomoni toye koyandola na libengisi oyo papa na biso Yangenda Kutukidi babengisaki masanga oyo ezolobela kombo wana na ntina ya bosololi matali politique sika wana kombo ya mandongo mfumuki matondo maloba Nesongi Nzila bapesaki ete likambo na ntango na yango sikoyo ekomi ntango sango ya wandongo mfumuki mbangu elata lisusu elamba ya sika ya politique oyo na kati ya etinda ya wandongo mfumuki mbangu na kati ya misala ya wandongo mfumuki mbangu tokomona eteni ya bonzambe to ya religion tokomona eteni ya politique tokomona mpe eteni ya misala ya science seke ekomi sikoyo ntango totombola lisusu mopepe ya sika ya politique na kombo ya wandongo mfumuki mbangu tala na mokuse maye Nesongi Nzila batindaki to ya kokomisela bango lokola maloba epai ya mobengiso ya bengisaki bango mpe epai ya banso bayaki na ntina koyoka nini oyo tobengamelaki na bango. Clôture ya tournoi de l'unité et de la paix, première édition initiée par Honorable Mao Tony et Salamaki Weekend et les clinateurs Yasnel na commune ya Selma Christian Kengebeni Ritima Bazalaki wala.
Sombele suka ya bisanga ezalaki weekend leki na terrain snell na commune ya Selembao epai wapi ezalaki bongo clôture ya première édition ya tournoi de la paix et de l'unité oyo ezalaki initié epai ya honorable député provincial ya commune ya Selembao Maontwene le responsable Papa Selembao bosimba pe boyebake terrain snell evibraki na ndenge ya kosakana te na rythme ya finale to pe ya clôture ya première édition oyo batu bayaki ebele bautaki bisika na bisika pona koasiste na milulu oyo esangisaki baekipe pona kobeta finale boye 24 quartier mobimba ya commune ya Selembao bandongwanaki pona koluka nani akoganye première édition ya tournoi oyo ezali initié epai ya honorable Maotwene pona match ya liboso ya 3e place ezalaki bongo quartier Kombe contre équipe ya quartier Molende bandongwanaki pe esukaki na baturobi bongo pona finale proprement dite avant ebanda bosimba pe boyebake caravane moko ya kafu esalemaki pona kotalisa esengo na bango na réussite ya première édition ya tournoi de la paix et de l'unité bongo na sima ye moko honorable Maotwene du le responsable Papa Selembao akomaki ayambamaki na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona. Oui, finale proprement dite ezalaki bongo équipe ya Ngobila contre équipe ya Konde ezalaki bongo victoire ya quartier équipe ya Konde na 2-0 match esukaki wana pe ezalaki esengo na ndenge ya kosakana te bosimba pe boyebaki ba équipe nyonso 24 oyo ba participaki na tournoi bango nyonso bazwaki ba enveloppe ba vainqueur oyo balekaki na finale to na 3e place bazwaki ba médaille ba enveloppe ba trophée na maboko ya yemoko honorable Maotwene Papa Selembao dit les responsables bana nyonso ya commune ya Selembao basepelaki na ndenge ya kosakana te na micro ya Info Lingala honorable Maotwene dit les responsables Papa Selembao alobaki boy et tozo sepela lelo parce que les a final ndika balobaki suka eleki nyonso kimia durable la commune ya Selembao na ba oyo ba poli to sengi ba onko ba courage et ezamba la suka te et bandeli to kokenango eza première édition to kenonga boy prochainement va tenter toute chance or gagner à gagner vraiment to sengi na Selembao mobimba va continuer ko pesa biso confiance eza na pamba te nzambe achaki biso toza ba artisan ya kimia pona Selembao mobimba bele mono yango oyo to bandi ko sala déjà to sala ka pe to continuer ko sala pour que Selembao mobimba eza na kimia partout. Bosimba pe boyebake wana ezali première édition ba édition mososo ezali koya honorable Maotwene Papa Selembao abeti tolo alobi Selembao nyonso ezala maboko na ye bana Selembao bazala kimia pamba te ba vota molobeli ya solo misala ezali komonana. Préfet Luika bangona itemat ndolo aza kobengisa bandeko nyonso oyo batanga déjà 6e deuxième te kasi bazwa nano diplôme d'état te centre pona ba autodidacte pa na bango de 17h à 20h cours ya anglais des affaires anglais aéronautique pe ba formation misusu ya ndenge na ndenge Stéphane Skande Nadine So na Francis Kanzalo ko tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te itemat ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction P ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke itemat ndolo ista
basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo erataka te. De 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible mpo na bino ntango ya koyekola esili nano te. Papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te, leka na babiro ya itemat ista ozwa inscription na yo. Bokanisi esili tintin préfet Louis Kabangu atie lisusu mpo na bino centre de formation technique professionnelle mpo na ajustage, soudure, rebobinage, installation panneau solaire, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Reporter info la journal ya pepe babeta qui tourne à complexe scolaire Mama Pemba 2 école ya fondation Norombo po na kotala ndenge nini enseignement ezopesa makuna ladi lando artime pinemi. Premier culte ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu. Premier culte pour la année scolaire 2025-2026 et ça qui organisé Kitoko vendredi 5 septembre 2025 na présence ya Yemoko initiateur honorable Nerombungu babanda kinyo na complexe scolaire Mama Pemba D. Oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix na commune ya Kisenso et Paiwapi ba élèves, ba enseignants, ba personnel administratif bango nyonso ba assistaki na culte oyo. Objectif ezalaki kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe pamba te Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba. Bosimba pe boyeba ke ndenge moko pe ezalaki nyonso elekaki vraiment kitoko culte ya kafu ezalaki pe organisé nyonso kaka po na kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe nyonso ezali kotalisa ndenge initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu atiaka Nzambe liboso train ya année scolaire 2025-2026 ici et démarré déjà nyonso ekoleka kitoko pambate Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba mote ya mokolo pasteur Désiré Ngina ateyaki likambo etali honnêteté ateyaki na bato nyonso esengeli kozala honnête pambate Nzambe asalaka na bato oyo bazali honnête Nzambe alingaka soki mokete bato ya lokuta alobi na ba enseignant bazala honnête ba élève ndenge moko pe ba parents bafuta minerval na honnêteté po misolo wana yango nde ekosalaka école ekende liboso soki batie Nzambe liboso nyonso ekotambola malamu. Pasteur Désiré Ngina petoke kwa tele pote Nzambe akoka ko pambola plus école oyo ndenge asi apambola me apambola mutu nyonso ete alongola biso molimo ya pauvreté po molimo ya pauvreté moto atikala kaka sima molimo ya pauvreté moto azala kaka inférieur alongola apambola biso tango aza kopambola biso na honnêteté apambola mpe bana classe bazala honnête na oyo bazala kosala et pas seulement bana classe apambola mpe bapapa bazala honnête na kofutaka mbongo ya école parce que école etambolaka na mbongo école etambolaka mpona bana ebele te mais école etambolaka mpona na mbongo nyonso toza kosala oyo ezomona œuvre oyo esalamaki na mbongo soki mbongo te ekoki kosalama te yango Nzambe apambola papa Neron mingi encore plus makanisi oyo ya kotia école boy akoka kosomba biloko na lokola babato akoki kosala kotongi bandako na ye mpona intérêt na ye moko mais akanisi intérêt de la nation
bana ebele babimi awa bakomi bato ya minene nzambe apambola ye likambo etali discipline travail pe réussite yangonde ezali devise na bango nzambe nde asimbi makambo ya complexe scolaire mama pemba MPD nyonso ekoleka kitoko Protivap ezali poto kitoko mpona bana na bino mpe mikolo mpe bakoki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka te, alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esake. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Makusa. Protivap. Tozali na bakommunike nécrologique bolanda lecture na yango elongo na Héritier Mapinemi. Famille MP baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga mpe bayebani na bango nyonso liwa ya mama mpe ndeko na bango Kapita Kake Véronique ye akufaki depuis mokolo ya jeudi 11 septembre 2025 na hôpital ya CNPP ya Kinkole na commune ya Nsele. Oui, programme ya matanga ezali boui. Vendredi 19 septembre 2025, veillée mortuaire ekosalema na salle Don Bosco oyo ezwami na commune ya Masina Petro Congo. Samedi 20 septembre 2025 na ngonga ya 8h, départ pour la morgue ya hôpital Mama Olive Lembe ya Kinkole na commune ya Nsele. Pour la levée du corps et puis enterrement ekosalema na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité na commune ya Nsele. Bongo na sima bain de consolation ekopesama toujours na salle Don Bosco na commune ya Masina Petro Congo. Ticket de communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Kapita Kake Véronique. On est parti du Dieu vivant qui le sol et le vent. Merci la confiance et fidélité vous avez quand même d'info linga la journée peuple pour notre peuple ceux qui me s'appellent qui édition mokola lobo merci na Christian qui ngebe nous qui na sima caméra pe ya montage concours rédactionnel ya Nathalie Kaila supervisé par Héritier Mapinemi na la minute côté na mokola zali koya au revoir.